secret nangai ezali kufa olobi ya solo na na ranking mokimomi parce que Jésus t'a dit na ranking monde mokimomi ezali monde mokimomi matifani soki nazo kufa bazo lukangai même na stade bangi mo levengai na stade ya Kidiamina Motorola ezolela na misu na ngai bo ba levenga ba pasteur parce que nazo tia bango molunge yo na base parce que yo ni l'accès internet d'abord l'accès de Niles yo pas l'accès de Niles mais yo l'accès internet otenga la vie de Niles dana la mais ba bandaka ba émission na prière na ba mwene ndelo ba ba ngai na komba ko ati non na bisa vérité te dana me amwa la sima ka le kumwe tunge pa ya ko bana bakomba ba te prophète te na bandi te na lobi exemple ye moko ayebi yango sorte te nyo sauter Mike exemple dans ce que simba soupe mo ko sela Mike makam moi mtokanga ko sela makam parce que ngale sola to minimi sana parce que ba pasteur batinda kinga ata ko mona bango mais so la ba vérité ba pasteur batinda basaki ba mbongo ba pasteur ba pesa ko ba limité lo bango ba pesa ko mbongo amayo na ba pesa ka mbongo na take Mike sala ki yango soupe mbongo ko seli ba balonga zoya te yebse so tani ni yo bongo na ki tango yo mama ke zalaki wana pa ngana taka so pengwa kina te non ngati na ndimaki na bi Mike méchant bo pona ni Mike ko beta moi si pona ni Mike ko sama kama ndenge ni Mike alonga ke sur Evangeline Mike ke boy oui na koti na mouvement bon ba binga na parler la vérité ba ko benda mais c'était la limité to kotala ko moto ko ko to na tribunal quantième première lit jusqu'à ti seizième lit olingo ozong c'est loko ese kufa mais kufa kala yo to mulango tout monde yo ndem to bimi si secret na bi secret na bi ya Mike na bi secret bon to tunyo kamba trophée to tunyo kuti mama secret o moni ke mo zo mi funda tchaki mundo ki na kati ya nini na camion ba genou bazo témoigner bazo kustila ngamba kambo tangu chanda benga kingaya benga kibina Moïse Matuta un grand chanteur de talent ezali Moïse Matuta ndenge ni arena kapina mingi te na comprendre kati pour moi c'est zangié comment je n'arrive pas à comprendre quand salinga ba bien nzambe na lola salinga ba bien motoyo Matuta na kotala Matuta dimanche na nimero Matuta na kotala Matuta mwana wana muto yo ke mata te kanga te dimanche na kotala pasteur bibina bina ki on nga buka na lokona ko bina basangani na te natangi ko bibina basangani na ba vieux kuna ba destituer de do panga c'est monsieur mobimba na ni pala siba to lata il est sur la sabier boye na za pour la passer na la talibo sote grâce à Mosé papa wamba ateni omoni onde on a tenu ba oya batamboka ya zamba kuna ba philippien ba philipien to ba philippien ba bino ba to ba teni bino ko ba sondabo teni mkesi batito ko simi batote ba teni wana ya banini ya pe bunaka na Vietnam ko ba bino ko ambubu ani la teni na mboko teni yango wana benda ako teni so ko tina mai ndenge konjuruka basukula mwana mai Mungu teni basukula mai Mungu wana so ko tebe couleur to ekei azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe. Bienvenue sur Nazaréen TV avec la princesse de l'étang de la Matifani Mokwa, ma bien Nzambi Kwapi. Donc ensemble, toujours avec le Christ, on est là, placé, cimenté, collé avec Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien dans cette émission Table Sainte, une émission qui nous édifie, qui vous édifie avec les hommes de Dieu. C'est autour des sujets importants aussi, très capitaux de l'actualité aussi de la Bible que nous vous bénissons de la part du Seigneur. À la même dit,
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Derrière la caméra, c'est Jean-C Toumba. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Avec ces cantiques, je vais vous dire qui est mon invité spécial du jour. Ne zappez pas, il est là, bel et bien, l'homme de la bouche, car il a la parole. Namuno Konaï. Régie à vous. Ce cantique a fait plaisir énorme à Papa Guy Labala, la famille Labala tout entière. Pourquoi pas Andoï de moi, Tiffany Labala depuis l'Afrique du Sud, Ndeko Bobelemo Konekar. Je t'aime beaucoup de l'amour du Christ, maman Vitiko Kene, maman chérie. Love you so much. À tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui nous portent dans leur cœur, nous vous aimons aussi de l'amour du Christ. Merci, je suis avec le prophète Ngefa. Après un long moment, on est avec lui parce que le prophète John Ngefa, c'est le fils de la maison. Est-ce que bonjour Papa Ngefa, le prophète. Bonjour maman Tiffany, que l'honneur, la grâce revient à Dieu. Nzambia Pambolayo, Atato Kabona Kimi Kolo Ebele, Nanzoto Modi Mutozaki, parce que nous défendons l'évangile. Hein? Parce que surtout quand on a dit son aïeux, ils allaient évangile. On t'a sami sur Yesu. Hein? Tokuta na barre tête, tokuta na makiona tête, tokuta na mouvement tête, tokuta na kat na Yesu. Tika ete loku masandoli ezonga ipa ya tata oyo asali. Oyebi maman Tiffany, Lamentation chapitre 3 37 à 39 avec qui deux choses arrivent ça que était non. Danda bon ça dit le tokuta tout ça. Sauf que fils de maison, ba donc ça dit mais oui, naza ma fils de maison parce que yo dai coach moné na ngai. Les autres sont qui naza boy, c'est que je suis aujourd'hui. Hein, ils ont dit yo na base parce que yo nous l'accès internet. OK. D'abord l'accès de Niles. Le pas l'accès à Niles de Niles. Ah. Mais yo l'accès internet autant la de Niles. Dana de la mais pas bandaka. La émission na prière. Na pas modèle de l'homme. Non, non, c'est vérité. Tezana mais moi. Là c'est ma café le coup tout mais pas exemple. Kobana bakomba bate prophète. Na bandi te na lobi exemple, ye moko yebi yango. To kobana na prière. Mais yo au côté na prière. To cha yo côté na bon na bini sala ni do. Denis Lesla zaki na Cameroun, je crois Cameroun. Abenganga ya bitifele na ya Kinshasa na oya ndipo na makambo ya internet. Na zonge la penza internet. C'est ça pour na oté depuis Cameroun. Dès ça timba ko leka yo. Maman bonde la tocha na prière. Tiens na prière to zonga. Na pese mission na boko na yo atatu kabale na mama Mikole Bele na molimo tuzamoko. Ya we pambola sunga batela pesa science intelligence mituna bien na ngai. Totiki République démocratique du Congo na boko na yo. Totiki pe mokonzi ya mboka na maboko na yo, totiki basoda bazobunda na est ya Congo na maboko na yo. Yawe tika ete tolonga parce que Romain 8:31 c'est dit pour nous que sera contre nous mabeli ya mboka na biso et puis kita ya mboka na biso. Yawe bazaka na mibembo sikoyo na avion na mituka na kata na masuwa. Yawe zala na bango kwa pilote tango bakomeza lokumu na yo. Yawe oyo bazako bota sikoyo bazali $2,500 $3,000 pour la césarienne. Yawe zala sage femme pe chirurgien na bango tango bana bakobota mbeza pona lokumu na yo. Yawe baza malade siko bipai nyonso na hôpital na bisika nyonso yawe na rebele. Tikate loboko neza na mukuse te pona kusunga bango parce que les médecins soignent c'est toi Jésus qui guérit. O bazongo similimo epai na yo ko na tango tozaki koloba yawe tikate bilimo ngwebo na sika na boule bazila enlèvement église pe jugement nzambe. Yawe banana biso tusukisa na biso. Comme tata pe na mwana na molimo santo. Amen. Oche signe à quoi? Signe à quoi parce que au moins que balobi que vous leur connaîtrez par ba fruits na ba par leur fruits. Au moins que misa na bine vraiment bima. Merci beaucoup. Signe à quoi? Est-ce que vous otanga yango na Matthieu 19 verset 28 allez prêcher. Balobi ba koyeba bango na misa na bango. Bible zo bisa biso trop clair maman. Surtout comme Matthieu et comme Apocalypse 22 verset 18. Aibisi biso boba kisate bolongola te.
soki bokobakisa eloko moko na kati na bible oyo bolongoli ete bokozana parti na kati ya vie internet si ya croix ezali doctrine te parce que yesu ye moko azali koloba na biso awa boye na Matthieu 28 verset 29 eloko nini alobi na biso 28 Matthieu 28 verset 19 allez faites toutes les disciples et les baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Alors, et donc, je suis passé dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Si à quoi je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, parce que protestant, mais à boti bisognon et à l'église de réveil. Maman a besoin de protestant. Non, moi, j'ai béni des gens. Toujours là, sinon, tant on a bien Kingai, mon toit, Kingai, tu peux la savoir d'autres. Alors, après ça, dans ce non, mais moi, je suis la Bible parce que notre conscience, c'est la parole de Dieu. Oh, tu vois. Ce qu'on a rejeté, il est dans l'ensemble à cause là-bas, qui fanatisme avec. Mais bon, on le dit au nom du Père, du Fils et du Saint. Il faut tirer au canard. Non, je peux faire, même on a pas au nom de Jésus. Rien à voir. C'est voilà, mais voilà. Le bandeli. Tu sais, on n'a pas si bien de la mort de Jésus est là, prophète du peuple, sentinelle à Congo, paix à monde, Ézéchiel 33, verset 7. Je suis là avec mon prophète, il faut que tu rentres dans ma tébélé, mais qui n'ont les lois au coup fait pour un secret des années. Secret n'angai, Esaïe Koufa, au bien solo, mais on a ranki mon parce que Jésus a dit, ranki, monde de mon vie. Esaïe, monde de mon maman Tiffany. Ceux qui n'ont pas Koufa, bazou, Lukangai, même la stade de Bangai, on les gagne. La stade qui dit Amina. Motorela et les amis n'ont pas levé le pasteur parce que nous avons tiré à Bango Moulungue. Pasteur, prophète John Gefa. Oui, maman. Secret Bible est trop clair. Na kati na Mokanda na Somme 37 verset 4. Vous avez na confiance en Nzambe. Na pesa mikuma na Nzambe. Le seul motozo protéger les Nzambe. Na zongi na Somme 128. 27 verset ebiso 3 bi soki yo mi bateli soki Nzambe bateli yo kezali kapam. Quand Dieu donne la mission, après c'est notre mission, après ça peut provision. Et quand Dieu donne la mission à yé, il faut oser la protéger na maboko de santu na vous en en fait John Gefa bato yo moko yebike ozala ranki na ba oyo moko yebi ezate ke bato bazoluke non mais oyo moko yebike ngai na beta oyo na beta so le lupinga moi ba makambo ezana ko za na miteme ko za oyo o tanga so le to yeba c'est presque ba moyo neti na ba moyo so ba neti na ni ba moyo so ezala mukuna ezala walesa ezala presque à part mutombo à part pasteur mutombo et presque bango nyonso pe baroute dans modèle on a papa donc je dis on a papa modèle na ngai papa baroute na bokundwa non ça maman quoi était non ça mais nalobi mama vérité ja alobi 14 je suis jamais la vérité maman yo bazala yo poza moko ya ba vérité oyo sala dans bitumba et je suis dans la vérité c'est la même chose pour la ngai mais est-ce que mo la vérité bakotika yote lobela ngana no obi ke non sepela Okola ngapi na okola. Effectivement. Y'a mamati. Y'a des bokolingai. On l'a fait dans idéologie, mais côté bitumba. Donc ngana zakuna. Merci beaucoup, prophète John Gefa. Tika tupuna yonano lelo. Santé église de réveil. Non, l'église de réveil est dans la rue. Faut dire la vérité, maman. Et nous devons couper la langue. L'église de réveil est dans la rue. C'est-à-dire. On repère ce exemple. Mission Zambé Pessingai na yo posa Moussa Nazan. Un évangéliste chante chrétienne. Mission Zambé Pessingai na yo. Na bo tanga ba muke justice. Ba kuma justice na ba koko na ba. Justice. Justice na ba 150 avocats na 1500 avocats Jésus-Christ. To ko na kuna so kana mino ko ba juge. Ozomona, ça dit quoi maman? Tu famille mo quoi? So tu na benga maman? Oui. Na molimo na papa parce que nazali ministre nazali évêque. Mais na carte ya bonto tozali maman parce que ozali moto yo bokola ki pe ngai oyo la kisaki ngai na musala o internet et na bossa na moté motala kisanga internet azali ça la vérité azate ozomona eza yo moto bengi yakana obandi ko former nga muke fruit le na zo sa mokili mobimba ezali yo parce que moto ya bota nguma
biso de ngombe ipeketele tanyo ka muke ipeketele tala bota nyama mbili yo momi nguma eza le ko mboti longe pe ça fier nga parce que nazali défenseur munene ya mboka pe ya christianisme motuna otuni ngai oyo olobi motuna ni mama obosani motuna parce que nalobaka mwa mingi motuna mbangu nalobi boye natuni motuna santé à l'église. Maman, l'église est dans la rue. Si on a l'église dans la rue, évangéliste intéressant qui a mis dans le stade. Et donc, on a quelqu'un qui a 3 jours. On a révélé qui est. Alors, on doit retourner à la cour. Il faut toujours la nécologie. Il faut la repentance. Il faut l'obéissance, la sanctification et marcher conformément à la volonté de Dieu. Hein? Si on a l'église dans la rue, un pasteur qui est un grand pasteur, qui prêche, alors dit, quand tu fais le péché, ça ne vous empêche pas d'entrer dans le paradis. Wow! Wow! Nous sommes arrivés où? Nous faisons la publicité des diables ou bien nous faisons la publicité de Dieu. Un grand pasteur, je te dis, faut te donner comme moi, ils sont. Alors, il y a un paradis. Maintenant, il y a tous les pasteurs. Mission à Bichon et Bosson dans ma persécution. Ils allaient Matthieu 7, verset 10. Allez pécher, dites le roi de Dieu proche. Purifiez de l'épée. Vous avez ça gratuitement, donnez ça gratuitement. Net, vous ouvrez le salaire. Parce que là, vous avez le poutanao. Il y a des balles dans Ligue 12, 31, 34. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout ça viendra après. Alors, ceux qui t'ont dit péché, donc il y a Esaïe 59, verset 1 à 3. Le bon qu'on a ça, beaucoup c'était. Mais ce sont vos péchés qui mettent la séparation entre moi et vous, et vos crimes. Alors, quand pasteur, l'église de réveil, on a protestanté, na kibangiste, na musulman, na église de réveil, tout à tolo, péché comme péché, moutoté, à Kenya, na beaucoup de Zambie. Il y a un moment de sodomie, quand il y a 4e église de réveil, quand un pasteur prêche, quand tu aimes ta femme, même ta femme de la maison, ou bien quoi, français, quand tu fais la sodomie, ce n'est pas interdit. Ah, waouh! Waouh! Même les prêtres, même les catholiques n'ont jamais prêché de telles prédications. Ce sont des prédications sataniques. Il y a l'autre communion. Tout le monde a continué la sodomie. Alors nous faisons contraire à la volonté de Dieu. Alors quand on a santé, il y a l'église. Quand un pasteur a terminé chez les Boalobi, Papa Wemba, il avait un esprit. Papa avait un esprit. Il vient de détruire Mboko et Mobimbo, imagination. Est-ce que Papa Wemba a détruit la jeunesse Mobimba? Ni pas la cible de Tonata. Il est sur la billet bouillé. Dans un plan, la personne va la grâce à Mosé Papa Wemba. Et Papa Wemba, il m'a dit, bah, telle prédication, maman, na yo moko, to bundi zela. Mais bah, moi, ce n'est pas tout le monde. Donc, il y a quelques pasteurs, il y a quelques évangélistes, aux Arabosés, parce qu'on a dans ma prédication, dans la Kidjamine à Kibila, dans la prédication à Sonic Afuta, quand même, on va se défendre, mais 95%, nous sommes église et dans la rue, et nous serons, autres ça là, na 4 na Romains 14, verset 10, nous serons sévèrement jugés dans le tribunal de Dieu. On le met le moment où il y a Kitoko, stade à évangéliste Kizamine à Kibila. Est-ce que ça est vraiment important que pasteur Kizamine à Kibila a qu'un stade? Est-ce que c'est pas important fois qu'il n'a qu'un temps où il stade de komi penza na katina boulou yake mututu a chemi sur stade to ucho mona ba mission profane ko kine na stade to yesu ko mona komi tout ce qu'on va chrétien. Est-ce que stade wana deuxième question est réussir selon yo? Maman telle la vérité parce que na yebi yo za 12 monene pour aller maman et gaisola miso ga na yesu pour yo saka na kota yesu mais na yebi yo na la et à boutique là, il a côté alors ça dit quoi? Maman Tiffany, ils allaient pour la tangote. Tant que Jésus a côté qui n'a Jéricho, ils allaient comme Motomoko ou Yabik Samaki. Tant que Jésus a côté à battre belé na monaki, ba miracle, ça les magasins ba fini balé tomber ça. Tant que l'église dans la rue, parce que maman Tiffany donc, 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous sommes les enfants de Dieu, mais il faut savoir que le monde entier c'est la puissance du diable.
Alors, ça stade nani. Diable. Tous les gens na katoni. Ephésiens 5:16 racheter le temps. Bana bato ça stade na diable. Bango so diable na diable. Nani. Bango nyoso zo de bato ça. Bonjour ba profane pas pasteur. Non ba pasteur ba profane bazana bango parce que bazana réseau moko. Ça dit quoi? Tant que vous avez pour un il faut abondisa yo. Tant que le message dit sali, il faut bato ba abondisa yo. Vous avez le message mais bato vient internet pour abondisa yo. Pour ngai Mama Tiffany mokwa yo zalaki na mboka bapaya to rester à stade to rester pour na nyon. Biblia ezoloba na biso na Matthieu 18:20 là où sont réunis 2-3 personnes mon nom Jésus milieu de to les gars déjà té to les gars qui 3 4 on a reçu papa ngefa kokena bon te pona biki yo zaki na kati ya organisation zaki parmi bateau parce que ils aiment pas tina motema kokena na ebeke teleti il pas de teleti est-ce que ça de tonda qui n'est pas ça de tonda qui te faut dire la vérité parce que la Bible nous dit na kati ya Matthieu 10:15 alors je vous envoie les brebis au milieu de nous, soyez prudents comme les serpents. To zongi les sous na kati na Romains 11:35-36 alors bien de l'homme aura l'ennemi déjà sa maison. Maman to côté là qui va pasteur nyos na la kijami. Donc notre là-bas. To ko la bango. Lokana. Non papa na niwa munene konde. Donc n'est pas né. Oui, to kena maman langue. Donc ndati. To koti na ba ngai ko na conflit ba to na bendana à côté pas ba welesa ba dodo kamba ba sonika futa ba mukuna ba ngotu ponga na conflit na kendete. Il faut la kenga ko nyoka. Bible bi yango no. Kana kotambola boliso mona comme handicapé na mokola boliso moko bo bosone rozaga. Donc on nous a assuré. Moi j'étais là témoin clair, je mangeais avec Viannina. On nous a assuré parce que exactement ensemble to soutenir to sabe et puis qui Viannina qui bina keneki na boko pamba te. Maman Tiffany, je te dis la vérité. Ici quand ça OK na vélo. Ah keneki na vélo pour ça ni. Non mais batela ka musai na ba supérieur to baninga na boko pamba te. Batuko batata na mikolo ke na boko pamba. Alors pour nous soutenir Efranza. Basile biso. Non biso zaki nango na ba to zaki nango to ko na pe okumisa Nzambe. Et comme mokolo wana 12. Obi? Mokolo wana 12. 12 c'est quoi? 12 c'est quoi? Pelengeni maela mabe ya poloso bakani. Asa maela mabende. Donc ba boy bandimi na bango ba kende bango na ba zoyeme ba bloquer bandimi. Comment le dernier jour? Pasteur azo ya na deux esprits de vie. Plein de sécurité. Mon dimeta mon. Hein? Aujourd'hui mon ami moto na Congo. Na lobby de moi j'étais là. Pasteur azo ya na deux esprits de vie plein na ba garde corps. Na ba journaliste na ba mon avis. Hein? Mais yam na tout le monde. You na deux esprits de vie na garde corps. Wapi bandimi na ba ya poto sangana ndenge Bible zo na somme 150. Est-ce que zali temps normal au faut parce qu'ils examinent qu'après un long moment retourne ici bas. Non parce que tu aller ça na kenda na stade te nga kiasi. Non. Ezali na ba prier belé ba coterie wana bazali pour rien de basali. Ba coterie ne ba. Ba mwana subato wana na tangeli yo. Maman, akijamina kenaki na bonzabe na ye moko yango mona keloko bo. Mais kijamina c'est encourager. Solongo ba nini ba coterie ba leki nzambe pour bien kinena nzambe. Nzambe ba mtu makasi nzambe leki me ba coterie comment mutakena nzambe na ba. C'est quoi alors que je me bisonga na yo za musai na nzambe kula. Ce qu'on a bien dit aux alliés évangélistes, aux alliés ministres de Dieu. Ce qui n'a lobby na tant aux hommes album ne qui a posé chante chrétienne. Boy bandima qui bazar ba chrétien bazar mais l'autre souki bazar modèle non. C'est que l'autre souki wa, l'autre souki wa. Quand les gens critiquaient bon bazar ndima bazar non, avec esprit dans Nzambe eta ko bina l'autre souki wa. To souki le wa bazar il terminer va continuer na. Ça dit quoi? Éphésiens 4 verset 11, il a choisi les autres comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs, les autres comme les docteurs pour la perfection de l'église. Ndenge na zana yo za collègue nanga. Parce que za ministre lokola ngai. À part mon ça faire avec journaliste, na go défendre makambo, na mbunzame nous sommes les collègues. Il faut qu'on y va. Collègue amuke na munene na zarakate. Nous sommes égaux devant Dieu. Mais grâce des gens appellent ça moto na moto. Tango yé l'autre qui pas baninga ba collègue. Basali likopa, tuni na nga Yesu asalaki mokili nini.
Yesu abomaki nini, aliaki nini, alukaki mwasi moto nini, bakuta ne kobo nini. Kaka biso de taille le kobo to nini. C'est ça la même chose comme l'évangile qui dit hein? Et moi je ne croyais pas. C'est comme ça qu'ils ont mis la boue, puis biso monsieur. Hein? Ba bloqué. Oh, j'ai dit que regarde les races de vipères, les loups féroces qui entraient dans le bus de Dieu. Hein? Peut-être amen. Retournez à la cour, amen, amen, avec toutes les orgueils. Baningina Matthieu 23, verset 5, la place à Minen, Bakoumisa Kabango, tant que vous présentez Bango, Bazokoumisa Bango. Or que Nzanda Zakunate, ce sont les collectifs sauvages. Mais, il y a tout niveau, papa. Ngefa, on répondre. Est-ce que Zaki tant favorable? C'est tant Zaki, parce que, tant cause à la maman, donc il les a en Zambie. Tango, musicien nani wabina kamokeke belé onani fali baoton sabasati ezaki tamba préparer yango tango ba faire baoton sabasati ezaki tango na temps ezali tango to défendre l'évangile en Zambie to défendre l'évangile en Zambie malgré aza to bana walesa mais walesa ta défendre ça peuple hein malgré qu'il copa il ba sala ki kizami ezaki pamba parce que ezaki li copa et utaki pa ba sacrificateur ba bongwama soki bakobonga matin nzambe ayebisi ngata prophète mbule ekozabililo. Merci beaucoup maître disons prophète John Ngefa mais motuna na biso evani mingi na actualité à faire trophée oyo mwana mboka yi paso préparer stade notre bien-aimé le pasteur Mike Kalambai. Oui, après temps il y a ba ridicule, il y a kosekama, il y a ba fabrication, il y a ba histoire, il y a ba kolela, il y a Sony. Aujourd'hui ba PC est trophée. Est-ce qu'on peut ça l'analyse pour nani trophée ko pesa manatango yo stade des ali liboso? Est-ce que ça une manière à publicité pour la stade? Est-ce que trophée on a comment aux autres trouver en bon, maman, tu fallait la repère après humiliation, après tout chose. J'ai dit pas humiliation. Hier, surtout, tu as quoi là, tu as la bande. L'imande. C'est l'humiliation. Hein, mon toit habite ici, bah, toi, laisse, bah, toi, vas-y, sali. Mais t'as là, bah, c'est merci, bah, ça, la moi. Hein, biso, bah, chrétien, photo de canamo. Parce que, quand on a moussé, bah, biso, bah, fingi yote, bah, tioli yote, bah, seki yote, ou communauté, maman, tu fais. Aux autres, biso, de canamo, tapis, voilà. Et, qu'est-ce dit la parole de Dieu pour l'humiliation? Dans Zacharie chapitre 2, verset 8, après tout cela, l'humiliation, c'est la gloire. Mais si Maya Babylone, Mike a la gloire, Mike a la gloire, et Dieu l'a élevé. Il est parmi les grands pasteurs, les lots, Namboka Nabiso, Mike Mukebai, il est parmi. Mike Kalamai, il est parmi. Ngai Moko na Kei na culte deux fois. Nazara na conflit, Ayambinga na honneur, Mounen à l'obi patriarche, côté Libiso Awa. Bato ba bouli l'évangile ya Nzambe Mike a l'esprit de Dieu pasteur Jisi azalaki baremi bazalaki tout le monde était là batele musique avec l'honneur alors bi ba bozo na ba prophète Ngefa bazali ba patriarche ya mboka tango bazo bunda bitumbo biso de comité de soloté lelo comme biso l'honneur Mike a mbaki ngai na honneur makasi na simplicité que Dieu le bénisse osoko mona alors toké na yo ko lobi ba oyo kaki mingi za ile okuta. Parce que maman Tiffany, ce qui est mobile, bazo tianga les toits. Kebino basi. Ce qui est pena mobile boy, quoi ngai boy. Basi bazo tianga les toits. Ba carte de petite tu peux venir parce que ce qui est comme star, Nzamba tombo l'élévation. Nde banzela nyonso na malamu na mabe efungwana. Nyonso wana nini? Il faut marcher conformément à la volonté de Dieu au dépendre et imaginer nos yango. Ça dit quoi? Moi, je ne sais pas si kitoko, balukakaye. Moi, je suis kitoko, maman, tu fallait me quoi? Yeba lingo lingate, okozwa kaka litoi. Okozwa ngo lingo lingate. Eza yo mogo okoyeba ndenge nini okotambola pona ko défendre kolo Yesu. Makambo mingi baloba na Mike Kalambai pona kota ezali ba faux. Même nga. Na beta Mike. Mota beta Mike ko leka ngai azate. Si mara ko zonga bino. Eloko nazo sala. Hein? Est-ce que la vie réelle, nous avons ça, et la Bible, nous avons acte 5, verset 37 à 39, ou bien, nous avons dit, oh, il y a mon serviteur, Paul Azaï, un grand criminel. Hein? Paul Azaï, qui défend, hein? Alingaki, bah, toi, dans la Congo, il est
Pierre le judaïsme et Paul le christianisme. Mais Azali est un grand apôtre parmi les apôtres qui ont mis 13 livres. C'était Paul. Azali. Alors Mike Léon Zambasani, ça dit quoi? Ton père, ça dit ma faute témoin unique. Maman Tiffany, on dit Exode 20, verset 7, tu ne porteras pas de faux témoignages, je vais te poser. Ce qui Mike est réellement Saga Makamouana à cause de l'élévation à Zarangote. Zambo de Zambir. Parce que le problème est 15 verset 3. Azotalamité maladie, azoébadisson. À cause de pèse l'élévation. Comment dire? Boulouye, likambabini, oyebimi. Azamut. Ezala vraiment le kuta, oyebika kanani, Zambi. Mais on dit que ça qui est, bazeline, les autres sous. Alors Mike Azongaki, le seul pasteur, on a mona, tant makambo a tiki côté, a zongi na ban. Mike est un modèle. Attendez que le bagage le bagate. Mike est un modèle, a zongi na ban kolela. J'ai vu Mike me passer au thé, mais Mike commence à pleurer. Conscience n'est ça. Elle est là qui pour l'année. Ma caméra, il fait de l'okuta, il est dans sa binaille. Mais avant de plus de 3 ou 4 mois, mais il y a mon rôle visionnaire. Si Manango a saigné Esaïe 55, verset 6, chercher l'intérieur se trouve, à Lukinzang. Il y avait Mike à Salinine. Joël chapitre 9, verset 12, il appelle la répentance, c'est pour Aïma Imaginamoten, à Zamout. Parce que Romains 3, verset 10, personne n'est juste devant Dieu. Si Manango, Baïko Zoa Mike, Bazongi si na sacerdoce. Elle a dit procédure. Bon, il va kangi bango soy fouet. La tanga bazoukus la mama combo. Donc vous avez bengo kingai. Hein? Abengo kinga la bato. Hein? Ozo mona si azo témoigner maman Tiffany mokwa. Hein? Batiaki mundo ki na kati ya nini? Hein? Na camion, ba genou. Bazo témoigner, bazo kustila ngama kambo. Tangu chanda benga kingaya. Mais Dieu a rejeté Moïse. Hein? Ce qui mouton dans la bois qui le colle à Moïse. Hein? Pendant le réel mouké à Salah qui a Rubik Sanan. Hein? À Rubik Sanan, si Dieu a sauvé qui s'attend. S'il vous plaît. Pourquoi sont les biens aux Zumbonga Kitoko? N'allez bien, facile. N'allez nini. Mais yo kam to lo balu. Naleni. Yo pe kam to baluki. Mana baluka te bali misanga na sana pardon te. Mais ce ma pardon zali na Matthieu 21 verset. S'il vous plaît. Naleni. S'il vous plaît. Obi soki ezali ke obongo motema fo bongo na motema pona batunyo. Na bongo pe sorte. Te nyo sauté Mike. Exemple dans ce que Simba souper mo. Okosela Mike makam. Moi mutokanga. Kosela makam parce que ngale sola to mini misana. Parce que ba pasteur batinda kinga. Attends, comment là-bas? Ah, mais je suis là-bas. Bah, passer la passer la bango. Bah, passer la passer la bango. Eh, bah, limité. Là, le bango. Bah, passer la bango. Oh, ah, mais bah, passer la bango, on a attaqué Mike. Est-ce que la conscience? Est-ce que le président on a conscient? Nzambe so. Na lobi nzambe. D'ailleurs, Souka a proposé ngani Jeep. Va proposer ngani 30 000. Mais là, on a la Jeep. Hein? Na ba Jeep, na ba camion de luxe. Parce que na boya ki yango, na bi nzambe a repensé nga. C'était non? S'il vous plaît, s'il vous plaît, prophète Ngefa. Yepsepso tanini oyo obongo la ki motema tango zo dévoiler na ba internet tanini pe so pengwaki pour le bike ba pasteur ba bengaki ko c'est la mic kala même bakam o sala ki ango super mbongo ko seli bon balonga zoya te yepsepso tanini oyo bongo na ki tango yo mama ke zala ki wana pa ngana taka so pengwaki na non ngata ndimaki na bi Mike méchant bo ponani Mike obeta moi si pour l'année. Mike kosama kama ndenge nini. Mike alongwa question na Evangeline. Mike akebo oui, na pas na mouvement. Bon ba binga na parler la vérité. Ba ko benga mais c'était la limité to kotala kombo te mo ke être na tribunal. Hein? Ba benga la limité et puis ce sont des grands pasteurs. Il y a limité. Il y a limité ba. Quand tu aimerais. Première lit jusqu'à ti 16e lit. Olingo ozong c'est logo c'est kufa. Mais kufa ka lo to mulango. S'il vous plaît. Tout le monde secret. Bon, tout le monde trophée. Tout le monde secret. On que mon zomi funda. C'est vrai. Et là, les gars qui ont là, tant on a mon nom, non. Nzamba lobelinga na zongeli Mike. Na bina ko sango soutenir bandi ko défendre Mike, ndenge Mike lelo azali pe ndenge Nzambe élevé. À faire trophée. À faire trophée maman Tiffany. Totika ba haine.
Oyebi Bible binabiso na 4 na mokanda na Proverbe 12 verset 10. La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Oyebi Maman Tiffany Mokwa Mike a travaillé. Hein? Mike a sali. Et puis album nae oyo tango ebimaki bisengo ya Lola. Soko yoki yozano musicien. Oyebi oyoki bamu, oyoki son ya musique, omoni ba danse vraiment azo mériter. Et na kamo ngeni bi azuite. Fallait bien bi et puis azo lokol. Fallait bien et puis azo trophée. Fallait bien azo trophée. Même bi et moi, mais pourquoi lorsque ba otanga bi il faut otanga ka Mike na sima ba pas c'était après tout. Lelo yo yoka na pas c'était lelo. Bato basi musique chrétienne. Hein? Ouais l'équipe Mike Kalamba, il était pas Mike, c'est un professeur de musique. Un docteur en musique, c'est Mike Kalamba. Il y a John les Mike les animés. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et ça quoi la mokili. Les lots ba simbi les lots côté musique mondaine. Bolinga te za bato mibale. Hein, c'est fait de gol on a fallu. Kofi papa. C'est vrai ce que je te dis. Alors, la Bible dit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 4, chaque chose a son temps. N'est-ce Mike Azoua qui trophée pour Nanga, il va bien bien. Comme Zambombi a bêti Péo, ils ont un succès macasse collé. Hein? Ils ont un succès macasse. Alors, ils attendent mon abangou. Hein? Tant qu'on va sonner, va régner quand Bambi et n'a pas Mike, va y aucun nagaté. Tant qu'on va délirer, va y régner. Bambi et n'a pas Mike, va y aucun nagaté. Hein? Alors tant que tu es vient le point mutombo to zongia wana bato babimio ba yokanaka te mais tango na tango ezaka ngonga nango tango nzambe le veut pas défendre doctrine chrétienne ce qui bazui na roti a tembete parce qu'il y a belle musique qui est bien. Donc bref le pasteur Mike Kalamba il a mérité. Il a mérité. Oui il a mérité. Hormis que l'on la pasteur Moïse Mbi na Mike Kalamba nani pona yo na gospel a mérité. Nani? Nani ba mérité sur la gospel. C'est le but que tout le monde la pasteur Mike Kalamba na Moïse Mbi. Nani pona yo ba mérité que bazwa trop soit bon. Nani c'est Moïse Matuta, un grand chanteur de talent. Moïse Matuta, un grand chanteur de talent. Hein? Et ça Moïse Matuta, ndengeni arena kapina milité na comprendre na kati. Pour moi c'est zangi. Comment? Je n'arrive pas à comprendre. Quand Salinga ba bien. Nzambe na lola salinga ba bien. Ah motoyo Matuta. Hein? Na kotala Matuta. Dimanche na numéro Matuta. Na kotala Matuta. Mwana wana mutoyo ke mata te kanga. Était dimanche na kotala. C'est juste l'ambiance de cette émission. Oh non vraiment na soki noki ba disque na. Abanga motema na zo eloko. Nazangi mais barumba na yo na ko kaneti na nani barumba na barumba na ko batabake barumba ni sana neti ko kokala pena barumba batu susu te ko kokala parce que musique ezali eloko moko ti hein musique profane na musique chrétienne ezali eloko bo son ezali moko mais kutushanga kombo oyo abeda shu oyo Jésus oyo Moïse Mbi oyo Moïse oyo Kalambai oyo tokela yango na Jésus ezaka nde rumba fere Fali Mike Kalambai ti prend yena ba Matuta ezaka eloko moko eloko ezokesa soka kombo ya Yesu mais papa Ngefa mais yo beti musique ya Zulu jana te yo beta musique ya Zulu to bina yango musique ya Zulu beta yango to sola na mama to beta na mama Zulu muso mwasi komo nani wana oya mwasi abetaka mokuse wana azaka di sumba lokola koko Rebeka et bien on va Rebeka ngwana mais tika na toto na yo poto kita na faire trophée de quoi tu sais pas le pasteur Mike Kalamba trophée à Zui mais l'année prochaine tu es en stade à faire stade est-ce que comme il y a pas pasteur est-ce que vraiment tant y a un tobo il lobby comme est-ce que ça conseil en plus ça pasteur Mike Kalamba par rapport à stade est-ce qu'à Kindi to acha moi stop maman on a deux pasteurs pour le moment na Komando moi Moïse Mbi a autant ça stade na pété Obi Moïse Mbi a autant ça stade na pété comme de l'eau à boire obi tinango bato wala nani ndole hein ayebi Kalambai a autant ça stade na pété pourquoi a sali préparation na une année une année et on va mettre les moyens Mike a un grand producteur c'est Madjabou. Non, la bosse pasteur.
un grand producteur, à part Yango, Azali Naba. Quand j'ai parlé avec Maki, il m'a dit ceci. J'étais avec le pasteur Justin Lobby. La poni va danser, il y a un monde, ça fait 1000 danseurs. D'ailleurs, si les bêtes à terre, on va danser, il y a un monde, 1000. Comment 1000? C'est comme ça, on a dit Zambie. A poni va grand, va yembi chrétien, va américain, va nani, va comment on a bangwa. Et il m'a dit, pour Dieu m'a rebête à Yango. Bilo c'est quoi un secret? Non, non. Yango est comme ça. Privé parce que Azali qu'on préparait, Azali qu'on préparait. Préparation à minute moqué Simbakate. Et puis Bisengalo la ngone zali. Bisengalo la rinde la mon ah Mike est préparé. Plein parce que à préparer, on tout va préparer comme maman. Ce qui combat Goliath na David. David a dit que dans le land de Boyalinga koya. David s'est préparé qui? Azongisima moto ya bomaka barwa oya bomaka bato biloko ni ezali nango David ayebaki ba arme nini akoki kobunda na Goliath yango na kanyaki Mike amoni ba mpiaka amoni makambo a se préparer très bien na se mpiaka nani na se mpiaka kasolo bien solo nga yesu on est l'équipe wase kwa pesa mpiaka kasi besa makambo wana dodo kamba sa yo zala sangisa na lobi siko dodo kamba sa mpiaka yango na attends ça ça na longola pe mina dodo kamba tete nani te amo c'est toi des hommes ne marchent ensemble étaient convaincus bato nyonso babimisa yo bebala bato nyonso babeli nana bimisa na bemilisi desa bimisa na tout ça wenye musique 4x4 ngana na JV na lelo mama soko yokuta AJV. Est-ce que vous avez passé na 4 de prophète il y a Arche de Noé? Je suis pas là. Ils ont confession. Mais prophète Denis Tolanda le baki ngi faza mwana ngani. Moi ne nde ndenge nini biso ne dozu tout. Non yeba. Akotala na moi so ka binge fa mwana na ye. Et kozala pona nini ya zali président confesseur de GNRC. To kamati ye to tchewana comme ya zali na ba moyen kamba biso. Kino le lazali. Asa de moto ngolena. Il faut Zakawa. Bisonga na zali mais toujours le troisième fois ezobi makala mingi te oyoka. Tu vois total neti yo. Neti prophète ngefa. Prophète Denis. Ba msuto ebite bino na ndenge bozala bino ba pesa na internet. Tokozwa déjà image d'association na bino. C'est là na bisayo. Tokozwa déjà image d'association na bino. Bozi image na. Eza association ya ba pelengi. Ya pelengi ya poloso. Mais ozo conseiller Andra poloso. Nous avons un gros pasteur Eyandre Azawana, l'idée Mayola, Kaola Azawana, Biso Ngalinga Bozo Bate, Nalinga Lip Mopotute, Nalinga Moboleate, Nalinga Pelengindute. Parce que mon tabé n'a pas sa mission. Tant qu'on a moins les autres de gauche à droite, les lotos Sukiwap. Les lotos Sukiwap. Les lotos Sukiwap. Mais c'est lui le président. Et puis, Nina Siawa a la présent à vie. Montagolo Molaïte. Merci beaucoup. To tiens pause na makambo. Oui, oui. Na bobe ta masula prophète Dodo Kamba awa parce que vous a confession mon côté. Déjà likita mon côté. Vous appelez toi esprit mon côté. Pour moi makambo ko na kunate. Ko na ngata mko mon côté. Ngata mango potu. Mon tout pas pesi invitation. Invitation OK ne peut tu na pina tine na bangote. Ba on peut ba na tine. Ba to bandati. E bali azaïte ka bala biso ko ngona présent. Merci. Nzambe mo ko ebi. Est-ce que na quoi avancer? Avancer là yo. En fait, c'est la défense. Si on s'entend avec Dodo, na bangi Dodo Kamba nangefa. Na banga Yesu to mais on se banga Denis, c'est ne banga Dodo Kamba tu vas savoir on est sur évêque. Nani? Yo. Mais le évêque, tu vas singa nani? Mais il y a des archives. Archevêque? Ouais. Botika komba catholique, to zonga na mo poto. On to tcha quoi à catholique. Catholique était Bible ya catholique était ezali Matthieu 28 verset 19. Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Baptisez. Au nom de Jésus, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est mon takoma qui dit mon canoyo, Ezaki Matthieu, Ezaki disciple du Seigneur. Il était disciple du Seigneur. Au nom de Jésus, c'est bon. Au nom du Père et du Fils, c'est bon. Catholique a fait le route. Mais est-ce que le mandat de Dodo Kamba pour Nayo, ils ont réussi? Négatif. Mais il y a un mot qui a mis sur ma main. Dodo Kamba, nécessairement, il est un bon pasteur. Azali archevêque Néolobi, il est bon, mais il a combattu le papier. Bateau Batia qui est un moment maman, dans la vie, il faut que la prudente maman Tiffany.
soki ngai na lelo tozovivre boye ezali nzambe azobatela biso mais tokufa kala na bavérité balinga bato ya vérité te c'est Dieu qui nous protège donc pasteur bibina bina ki onga buka na lokona ko bina basangani na bavie natangi basangani na bavie mukuna badestitue bedo pangaka te natangi bapasa bina bina ebele bibina bina ki yo totiki oteya bato moyibi na nyoka totika nyoka toboma moyibi wana paster sikoyo dodo kamba asali réforme nde batelemeli ye mpo badestitue nde balongo esoni kafuta na refe donc omoni mama poste politique ezali poste politique nde balongo esoni soni asalaki soni akandi likamba dodo non tozongisa église alongwa badestitue dodo kamba esoni kafuta te petit totiaki kotia apete kakenzati natia petit na dicté akoma kuna komi ngando. Merci beaucoup tikato telimsana no tokita malembe na affaire Congo République démocratique du Congo tokoki kolobela ngo te parce que lui lobi oyo akoloba likambo ya mboka na ye te topa osama ya te voilà papa John Gifa tolala tolamuka est ce que mboka ya malamu mpo na ngai mama dollar ekitaki dollar euti ozonga lisusu ekomi nango su 25 mama ntango bozwi moto asali crime économique un moto a détourné mbongo parce que esprit neko changer na idée un moto akotaki boloko tolobaka maso ya vérité la république est dans la rue aussi la république est dans la rue yokana tout l'église dans la rue la république est dans la rue bozozwa moto yo bozwi botie ministre économie est-ce que bozokanisa mpo na bino eloko ne malamu ekobima au moins avant fin de l'année dollar comme à 30 000 c'est né bilelo ba dollar comme à 30 000 25 000 côté monsieur 25 000 point dollar na 26 000 avant fin de l'année to comme à 30 000 ozokanisa moni est-ce que bateau ba aussi l'économie ba zate kaka ba même bateau wana ça dit quoi et loko ezo francs bango ezali ba accord or que ba accord nde bloquer la république ba accord e bloquer mboka. Même pas guerre ce sont les accords. Ce sont les accords. Mine de pas des accords. Hein? Pour ça guerre est économie stable. Ils ont sani. Mboka loka luchuru, butembo, yuchuru, bamboka kote wana, ba Rwanda bazwa ya ngokala, kutu na mwana na oyo, bazo futa so ba taxe, kokota obime ko mboka république mumba, oyibi sangelo koneza. Ce sont des accords lyonnais. O population e bena kati na ngote. Hein? Les lois économiques ça dit pour moi mboka. Économie comme si on bafoué même si mon salaire $100 $200 si le dollar est au matin si que ça toujours qu'il y a une élection bah tu vas déposer ma candidature na bango motuna nangezali est-ce que liboso ya béton fati mwana mboka est-ce que ozo mona penda opposant azali waouh bungala c'est que l'élection est annoncée mais l'élection ici en Afrique il faut dire la vérité ngana moto na nzambe un président qui contrôle des chambres, qui contrôle l'armée, chef armée, Seigneur a contrôlé en haut. Hein? C'est impossible. Et puis, malgré ça, il faut tout donner l'esprit. Il y a le seul opposant au bout de la Tshisekedi, c'est docteur Mukwege. Mais nous avons postulé. À part le docteur Mukwege. Katumbi alors côté c'est ce que dans concurrente ponanga batikela ye deuxième n'a pas besoin d'aille bolinga te à 2000 mais pourquoi comment trop analyser mais Kalizaki Dieu m'a dit maintenant il y a consulter par rapport il y a vision nayo spirituelle par rapport à mboka mais tellement côté bonzoto mingi okokasi pour la spiritualité to comment maman la spiritualité to non le bani Amos 3:7 Dieu ne fait rien sans toute variété ça que nzamba révélo nini hein mais tu sais que il passe tu sais que dans le moitié koleka tozana yo wa analyse lelo parce qu'il n'y a pas les opposants opposants nyonso wana baluka mbongo pour baluka transition baluka transition pour na bon tu sais que il y a bonne transition plan et ça maki na Belgique na États-Unis d'Amérique transition à 2 ou 3 ans faut comme vice-président président c'est président faut le premier vice-président
deuxième vice-président Mukwege ou bien Moïse Katumbi. Bon, monsieur, tu vas poster, va continuer 3 ans pour bouka mbongo, ba yiba, pour biso ba boloni na bango, ba kosa élection. Mais tu sais que la non, tu signes qui, tu respectes la constitution, na le 12 awa décembre, tu as une élection, guerre yangwana. Prophète John Gefa à la caméra. Ce qui est le président Fati à l'équipe na deuxième mandat na. Est-ce que Coco démontrer vision noir sur blanc et l'oko ni penjo a sali au détaillé pour na boy ya on de sali qui a le Canada deuxième mandat. Bon ya liboso gratuité école ezali na constitution parce que na tango pe Mobutu gratuité école ezalaki il avait fait ça. Babis scolaire étudiant ezalaki na tango ya Mobutu. Kabila ndia sali yango te, Kabila lipera salaki yango te. Ya misato ba bourse. Et pas Mobutu ezalaki, ou peut quelques bourses ezali. Kabila n'appelle naï asalaki yango te. Et donc le bosso na koloba total c'est parce que Kabila ata mokolo moko te 18 ans de pouvoir à part Kabila le père alors ba Rwandais ba agresseur. Talande naoni. Les Rwandais sont des agresseurs. Dans la même chose. Dans l'Union africaine, c'est la même chose. Azobunda ti a récupéré un peu. Margué Bakor hein? C'est un président à féliciter. Yami Bali. Yami Sato, gratuité école. Bane belé batani. Bino botana ta ezalaki asali Yami Sato. Mobutu mama yemo. Tala nenga tika mama yemo. Lelo atungi mama yemo. Nan. Hein? C'est ce qu'il dit. Le pouvoir n'a l'hôpital est référence comme modèle. Même si je contrat indien nécessairement il faut dire que dans bon cas. Francophonie yango moni et tiki bilembo. Banzela zo sa nango bila. Atiki bilembo. Quand même améliorer mon salaire. OK, mais les cas qui pas maréchal ici à Vandaka. Na Kanchati, mais Kanchati c'est à son qui si le col maréchal abondi. À 145 territoires. Adopté bango na babise, adopté bango na baminda, balampadaire partout à travers la République. Quand même Paris est tombé dans mbala moko te, le deuxième mandat a bon ça social à bateau à Lucapé et puis deuxième mandat qui n'a pas choisi continuer. Ba auto changer armée bateni au monde ndé. Voilà tenir ba ya ba oya batamboka ya zamba kuna ba philippien, ba philippien to ba philippien ba bino bateau. Bateni bino ko ya ba sondabo. Teni mkesimi batito ko. Simi batote bateni wana ya banini ya pe bunaka na Vietnam ko ba bilongo wa mbubu ala teni na mboko teni yango wana benda ako teni osoko tina mai ndenge konjuruka basukula mwana mai Mungu teni basukula mai Mungu wasoko tebe couleur to ekei ba Vietnam ba za propre yeso so mon pesa basukula mama nani yo mon pesa basukula teni wana sasa mai Mungu oteka bwe mai couleur tika fo mai Mungu ese soda kwa oteka mai Mungu ayo baboya kapete basoda ata bomoni bo ndimba kaka mais bon ça bango ba tiango na mai basukula ngo na te asike basukula ndebi bole ko bima. Merci beaucoup prophète John Gefa to kompenda na kokita na suka émission na biso pona mokola lelo kwa tozanga ki o mingi to nipe kozwa mingi te ozambu maofu balia ko ndam po aussi la na te tena sila kata hein asila kata à cause de la vérité. À cause de la vérité. Dans la vie tennis, il faut se mettre tennis américain. C'est là nan auto na ba tennis français. A soda lati boyozo mona. Soda zo ta mo mona mbula se tambule zo bana. Ndenge ba ngakulera ndoto abatu. Mama na ngai. Ozo mona lobi yango, ta na bisco je sorti c'est que na lobi yango. Quand même, moi espoir ça. Ce qui a donné deuxième mandat, il peut faire quelque chose aussi si marque un mandat n'est sur le site mon soit côté. Alors bien vérité. Bando ba vérité ni o monake. Il va payer sa raison topé olonga. Nyos. Tala baki ba milibi bazalia. Tu sais que la cosa la jamais sorti ba yibi ba qualité caméra kota bolo. Akanga ba conseiller, akanga ba ni. Na loba na bango ba tiki poison. Na kati ya raison présenter bato ba sila yo bien. Ba vérité to loba. Président, il faut aller quelqu'un parce que bazo viser. Tant que to lobi non,
que président Keba net ozali kobunda awa combat tozobunda awa ozobunda na ba Rwandais te ozobunda na ba occidentaux na ba américains à cause de nos richesses na yo kilo l'Union européenne ba bi Rwanda na bino mindele l'Union européenne bon cesser exploiter ba matière première ya République démocratique illégalement à cause de la guerre aloba yango et vérité nyonso na loba et simba un prophète solo quand il parle quelque chose il m'a commencé à se prophète ngefa so batio ndenge utaki parce que c'est vous qui avez commencé à roloba makambo ke yeno mema prophète Denis Lesi na monde internet so ba lobi na lelo parce que misusu bazali ko latia image le comme tout mo apengwi misusu pe ba bazo continuer toujours kondimela ye et de l'autre côté pe là na landa ka yo na ba émission mo kanengo le kaka na bio pena donc ça pengwi pe différence na yo na prophète Denis Lesi ezakani otuna munene bon mama nakoyebisa eloko moko ne bandeli otuna nga misala bayebaka mosala nzambe na mbuma na yango mais moi je te donne maintenant le verset biblique mais bayebaka mosala na kati na Matthieu 7 verset 15 à 16 okoyeba bango na bambuma na bango ngefa différence nga na eloko déjà selakisi nga na radio na télévision audiovisuel alakisi nga combat alakisi ngai la mort de Jésus soko okei kozonga nsima te mpe afungolanga miso na combat à part yango nazwa eloko te ozomona différence eza na ye parce que moi jusqu'alors je défends l'évangile de Christ. Il pas défendre. Tu as défendre la montée. Matthieu 6 verset 24 tu ne peux pas suivre des chemins. Il oppose suivre des chemins. Non pas la nuit. Pour ma politique na loba. Mais David azaki. Mais yo za touche à tout. Na la bisco David azaki. Yo za touche à tout. Mais David azaki nan. Yo za touche. Malachia azaki nan. Daniel mo azaki. Ozolo be makamba misia pour fan. Ozolo be la ba politique. Ozolo. Papa et maman na ngai. Yo diaki mo na ngai. Ba sambe pas na ngai. Je l'ai prêché l'évangile du royaume. Tout à l'heure là, mais pour pasteur Marcelo a outaki koloba. Agafi. Donc yo côté nayo bato. Mais moi na ngai fona côté là ya Agafi tout tozangi maloba comme mela ba bangi comme mela ba lotoko na ba lopiki. Ba pasteur royaume soti. Tu vas prier tu vas na rater. Prier ni drink it. Ngalo to mela kata to yebani. Mais ba to mela ba drink. Tadi bango misala na bango yo biso verser à wate maman différence là nini je défends la vérité je défends le christianisme je défends mon pays et les autres défendent sous ma faible. Merci, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Papa John Gefal il banaya suka nzambe apambola ndengo zongi to le gâteau sunga ba ame les a perdu c'est tout corps de Christ faut to la vérité maman bosali mosala soki bino bobimaka te ndenge ba pasteur bazali plus que papa so c'est bakoloba ba mna ngefazali tifanya zali bakoloba quand même bazo kitsa mabina nzambe pesa bino loko so ba mboka so ba trophée bazo pesa bino ba moko ba kolo inter ba pesa no ba trophée pour ba no zo ba trophée te ba ngefo ba zo médaille ba trophée ba pona rabi pona ezali ma ndenge bino ba nga suka mama to koloba vérité to changer te to tika kana bosembo pena ko défendre ou ya sanisinga c'est Jésus Christ. Le numéro de téléphone sur Zwangai, plus 242 43 81 877 26 78 on a Vodacom. Internet on a plus 242 43 ça sort bien on est présenté donc on est sur 243 pour yo so longa pena coup d'état 40 bazo ça bazo kende mais c'est sûr que mon peuple a coup d'état bandé Afrique et comme il y a Gabon ba kango pamboza malbo pesa numéro na bazo kazo kende achandi armée pour nani quoi lolo. Merci, nous sommes arrivés à la fin, restez branchés, abonnez-vous massivement, c'était la princesse de l'éternel. Maman, tu fais niveau quoi? Il n'y a pas de souci, Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Derrière la caméra, c'était Jancy Toumba. Je vous aime bien de l'amour du Christ. On est là, il n'y a pas de souci. C'est le secret, on voilà, secret Zakaka. Mutuano yo salela. Yesu Masia. Ciao. Ciao. Amen.